lelo yango esalaka débat na hôpital du cinquantenaire jour ya Josi Kambukuta na bakisi Ndora otoloba o mopawa été atindi mon wa Sergei et créer trouble problème créé qui Bakali je crois tamsusu ko fait l'omide tolongole pena yo zo comparer pena matanga papa Bakali na matanga ya Edi yo azande mwana musala kofi mais pas ça pas tout c'est là to comparer na yo ko feli papa ozo comparer na matanga mwana musala de Edi ya asara ne pas kofi mais mopawa ça wa bino bozanga mawa mopawa ça wa yo pesa papa Bakali valeur yo ba Edi pas ko feli neko na ye moko boye yo comparer matanga ya Edi na papa Bakali vraiment na comparer ba moté yo lobi ke il ya quartier la temba été yanga na utu ebisao na bino c'est que Edi pe akufeli Edi pa kufeli tango bi bureau c'est que ba merveille rambo ba oya ba mission belé ba oya koye mutu na mort ne lobi te que papa rosé quoi et lobi bongo te comprendre que Ken Piana yo omemi na yo zamba na yo sela F victime tina matanga ya Bakali trop de polémique quartier la terre et un orchestre organisé bientôt là on a battu baroya sans polémique ça va quartier latin parce que Bakali lobela ba mission nyonso pona ni totanga combat Kofi quartier latin vous comprenez Kofi pourquoi quartier latin tie ba mission nyonso baba qui matanga ya mutafali batafali ba yeto ebindengo ngose misango côté ya fali to mono déjà kenoé donc fali atini to mono déjà kenoé côté fali côté fali pa ya kia ya kisindora pe ba tunaye ba ezana ngo grave te côté Bakali ba biso yo fait toye na biso non bino bozara batu bozala clair olobi biso toyo représenter Kofi bo bino mi balé bozala clair parce que bon la clair que nous on est là pour Elenga Congo télévision il pour la quartier la tête mais faire biso quoi d'accord ça peut te représenter ça ça peut te présenter parce qu'on dit mango officiellement on ne faut comprendre qui est yo sala ka zamba ya F victime donc ozaka mutu biso rabata batu c'est ça la zamba nan non Tracy aida ba mission tout ya mukili atia la publicité ka ya mission moko bino bokoma bato affaire na Kofi ebani ya solo na lo na benga tabakale bato mais ce qui fallait pesi mbongo na pour la publicité ne le kabiso donc Kofi afuta rande bino ok ki bino bo aba mandia non Kofi alobaka biso bafutaka biso ke ba expliquer nga ok bobimisi secret zani ok Kofi afutaka bino non eyebani yoka afutaka bino bino bosala musana bino teke bosala musana po bozwa mbongo nalobi boye mopao afutaka mbongo na Elenga Congo TV na bachaîne misusu eza publicité ya bamarke ya bilamba na ye komisu bilamba bolobela miziki na ye yo no fingaka bato mpona mutu biso osala yango te yo fingaka bato te obika dernièrement misien moko abengi yo auti Lyon Ken Piana na la pona tosala émission obi réponse opesi ye naboyaki na ngai olobi na ye oloba nini siko ba mission oyo olobelaka baloba nini bana actualité bana ba album mais ala tokele lisana bakali nyonso bosala omoni lelo nayebisa yo Ken Piana oza DG ya fimbu na fimbu en tout cas le concert ya Casino de Paris ezali c'est kotia bato ignorant omoni biloko eyinisaka yo zela olanda héritier lelo po héritier ya kabelo $100 biso totambola na héritier ke mama alambela héritier fufu na ngombe toyiba tosotie nango ata mik po aya mso alia papa seria na yo oza te nayebi héritier ya souffrance nazoyebisa yo ke mama yiba ta mbongo ya mama abino ateka yeba secret topesa héritier po epermettre akende héritier wana ya bongo nakotangela eloko moko yo lelo yo Ken Piana ofinga innocent tobandi okonte ofinga innocent ofinga Ferregola ofinga héritier wata ofinga loba na finga héritier na finga héritier nini ofinga etoyebi bosen na msana moni simu na finga na finga chaîne na la natikala ko finga na finga natikala ko finga héritier natikala ko finga héritier te tangela nga émission moko ke olobaka na héritier boy parce que bino ne bala émission ngai na yo touti aéroport kozwa brigade Sarbati da misia mboka wata da misia mboka mais yo banda yoka annonce na yo journaliste DG ya finga na finga TV ezaki ndeni héritier yakozongisa banzembo ya batu
azoseka na ye longola kashi ne bakali tota double king te bakali sava waye te mitema mabe nga jour nazwa matanga neti prince bakali bamisie boye te nakobanda kofinga bino na batanga nkombo ya moko na babeta histoire complet ya chaque musicien bakali tukobungisa papa na ye eza eloko moko ya facile te eza vraiment pasi biso tobungisa bapapa toyebi douleur wana ndenge esalaka nzambe apesa ye makasi so moi mwa mobali aolela boye ça veut dire que aoki pasi makasi mpo eza dernière demeure na ye papa ke pema donc fa bimisa oyo ezalaki kati na ye fo alela donc eloko esala biso kaka pasi biso toyaka bamatango omona musicien akufeli koko toye musicien biso so tokufeli biso bapanzi ntango bayaka te nayebi te ezalaka eloko nini Événement. Double S Prod présente le maestro Fabregas, le Métis Noir. Livrera pour la première fois en Europe un grand concert le samedi 13 novembre 2021 à la salle prestigieuse du Double Mixte à Lyon, Villeurbanne. Accompagné de son groupe Villanova, ils promettent un spectacle inoubliable. KGT, appelez-moi Kyrios Kozarati de trop. Fabrice Nama. Double S Prod présente la star originaire du Congo, le monstre d'amour africain, Félix Wazekwa. Monstre d'amour. Qui signe un grand retour sur la scène européenne après 10 ans d'absence. Accompagné de son groupe, Cultura Pays Vie, ils seront à l'affiche au Centre culturel de l'Odyssée à Lyon, Pusignan. Où ils promettent d'éblouir le public et de donner un spectacle chorégraphique exceptionnel. Ça va danser! Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba, esengali koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche, awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu, 4x4, yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu, bakobanda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs, Emile alias de Mingongo, yende muta ko palola awa, boko sentir betue ba ou différence yena. Alolo. Oui frère, Babi Tchonga. Futur. Hein? Nous t'avons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Tchongaske. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo, pe ba ko servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soit Deko mwasi pe ya mobali. Posanzo tezali moko ya ba 5 organes de sens to sengeli kobatela. Sur le trône du cosmétique, il n'y a qu'un seul monarque, la fondation GLB. Mes amis, je vous prie de bien vouloir utiliser le lait de beauté Déborah, le lait de beauté aux extraits de plantes naturelles, le lait de beauté qui élimine de taches noires, de vergetures, de tampons, le lait de beauté Déborah à utiliser matin et soir. Lait de beauté Déborah, il y a un qui le lait de beauté Déborah, assimilable aux peaux brunes et aux peaux marronnes. Lait de beauté Déborah, azo bengana tache noire, cicatrice, tampon, et cancer de peau. Très sûr, rapide et surtout sans hydroquinone.
à appliquer matin et soir pour un résultat sans pareil. Ah, Fondation GLB, n'a pas ce nini. Fondation GLB, ils ont qui zamba. Et kota qui libinja, parce que mandaka, mata, basangus, tine yali, poani, kolukanjete, et ça la bilo nini, Deborah. Ma fouta Deborah, et ça mis la plate naturelle. Ma fouta Deborah, et kati bango baoba. Ma fouta Deborah, et kati, kata, bao. Ma fouta Deborah, souka ma fouta. Nos contacts sont disponibles pour toute l'Europe. Irlande, plus 35 38 92 31 56 48. Kinshasa, plus 243 97 70 36 457. Ah, Fondation GLB. Ngay na bino simbali sakanya. Mafuta Deborah kilelo. Cabinet cosmétologique Dr Guilain le Bourgeois. Zambé ya loposo. Okomaki na poso lokwa ya nyama, lokola ya nkewa, lokese to pengando. Docteur Guilain le Bourgeois azozongisa poso na o neti na film. Pour être très belle et naturelle, c'est quand t'es Guilain le Bourgeois. J'ai ma taille et ma peau, mon secret c'est Guilain le Bourgeois. J'ai de la peau. Capador ta Guilain le Bourgeois. Ya boye bazui wapi. Basero balinga cimenterie vanda. Ta ya kano. Ta ya ndroi. Ta ya kilo wanga. Ozui wapi. Docteur Guilain le Bourgeois pour voir l'opposition. Pour vivre parce que vous avez besoin de place dans mon quoi. Pour penda beauté. Aujourd'hui, penda beauté. On a la peau à bébé. On a vraiment la taille bien. Tibeleza malunga fuma mwela. Trouvez-nous sur boulevard Lumumba sur arrêt Bethany en face de la Robank. Nous sommes à IPC, Bandundouville, Matadi, Anangola chez Nganza, Maman Monique na Marthe à Luandaville. Cabinet cosmétologique Dr Guilain le Bourgeois, une réponse potentielle à toutes les peaux malades. Biso Bakali Oyatika Kibiso, paix à son âme. À notre papa, paix à son âme, na batuto, bazong simili mona bango. Donc, tokolela na bandeko bakolela. Na ebike tozolela na ba sam kunkule nécessaire. Tozolela na ba la joie Amado Pichuna, femme très très forte. Tozolela na ba Kingston Sono le boss. Tozolela na ba Nadine Ilodi Antibal, maman na Julia, grand prêtre donc Bambote Belé. Prince Bakali, journaliste intelligent. Mais matin à la bango donc ils ont ça la biso passi. Martin Engi, bonjour. Oui, bonjour Mathieu Bonché, bonjour abonné nyonso ya Elenga Congo TV. La monnaie na matin à Prince Bakali, o akufeli papa. D'abord okufeli, yo kufela papa. Ah, nga papa zanano, papa zanano, maman zanano, mais na monara ndenge batu bakufelaka, ndenge balela risala nga pasi po elamba wana liwa eze elamba na biso nyonso mutu nyonso il faut la telamba wana obligatoire il faut to la telamba wana yango esala nga pasi po mukili tu atu tour na ngai pezali tanto nga na kokufa liboso ba parents na nga tanto pe ba parents na nga bakokufa liboso na nga bon esali biso pasi Bakali aza ndeko na biso to mesane to sala musala malgré ba polémique na biso bolandaka te mais pasi ezalaka ke soki mutu alati elamba wana o babengi liwa nde sala biso nyonso tu pasi yango moni to ana mort ya hôpital ya Mabanga ana yolo pona ko partager ko kabola mawa na ndeko na biso frère na biso Bakali oyo abungisi motamotu ya eza papa soki papa ne aza quitté na mokili Bakali pe alinga bimate. Voilà. Est-ce que au moins peut artiste musicien au bairo yal na biso parce que biso to landaka ba musicien. Est-ce que Monique quand même peut ba musicien? Ya wana siko biso to mona ke biso ba chroniqueur to za rapena na valeur te devant ba artiste musicien na biso. Bango ba mona biso na valeur so ka actualité na e. Il faut to lobela conférence de presse au monde apesi biso ba invitation. Mais papa oyo aboti Prince Bakali akufi. Soki papa naza quitté Bakali lelo linga cha micro et pas ba musicien te mais ezana encore tolo baté tam soupe contre ta ba musicien ba bazui ba été peut-être ba tindi batu na bango mais ngana on se pela pe soki problème ezui pe ndeko na biso journaliste ba musicien pe ba yaka ko participer et ça la biso bien po biso to ba to liboso ya okende ba matanga ba musicien to kenda na ba caméra ko participer c'est morote na bité bon chez so moni na nyango déjà voilà à part Kissinjora donc na mono musicien morote Ange Noir, bonjour. Bonjour Prince Bakali. Papa Kéhi,
Ouais, ça fait mal, il y a Kobungisa, papa la biso, oh, aboti la biso. Moninga otozala na ye, mutu abota Prince Bakali, garçon de disque, les gars to le baradon qui paie à son âme, donc les lotos qui ne tika papa. Donc mon lit mon épée manakimi. Mais on dirait artiste musicien bah était ça libino peut pas. Oui, ça fait mal. Hier même j'ai suivi Hans Luzolo. Oui. Hans Luzolo a déploré Pelo Guana Makasi. Alors bien le loquet. Il y a des fois la réaction qui bango ba koufeli ceux qui ba musicien ba koufeli to zalaka wana to mona na wana, mais ça fait mal le loyo mona que même tant artiste et comédien le rôle la maman chaque fois koufi. Mais tout le monde présence il y a des musiciens et les mêmes cas que tout le monde est dans le Bakali à Koufeli, mais tout le monde a été des musiciens sont belé mais sauf hier la nuit tous les musiciens moko ya la team wata tous les Gires na Boutou et à part hier ba comédien balanda ba musicien ba journaliste balanda ba musicien mais ceux qui ba comédien ba Koufito ba journaliste ba Koufela ba musicien ba zalaté donc ça l'a vraiment bien milité. Merci beaucoup. OK, merci. Tout le monde a raillé, na double king cabo na ba vidéo mais ata musicien te ata bureau zate place to barande ke mawande yango bato partageaka obike janvier marambolo ozo choquer mutema o choquer ngala ndenge parce que yoza mal à l'aise ako choquer ngala ndenge solo ebeta mate zela ma nakata makambo mama kofinde ba utsolo ba fo boyeba pe quartier latin pe ba na dei edi akufeli grand-père nae akufeli tante nae na journée moko non azana bazana pasi quand même tant tolo ba mo pa likambu oyo boza au milieu du village te dala li solo yo bimisa alobi boza au milieu du village te boza yon OK yondo sala bazoko se ledi dala makambo bazoko se ledi edi ana dei bakufimi bale na mokolo moko edi azama sana ngati nga tous les programmes na moni programme yana matanga mais elona naloba makambo yango esalaka débat na hôpital du cinquantenaire jour ya Josi Kambukuta na bakisi ndora otoloba o mopawa ete atindi mon wa cercueil et créer trouble problème créer qui Bakali je crois tamsusu ko Olomide tolongole pena na makambo yo zo comparer pena matanga papa Bakali na matanga ya Edi yo azandi mwana musala Kofi mais baza ba tout to comparer ça na yo kufeli papa ozo comparer na matanga mwana musala de Edi ya asara ne pas Kofi mais mopawa za wapi mopawa za wapi bino bozanga mawa mopawa za wapi yo pesa papa Bakali valeur yo Edi pas kufeli ndeko na ye moko boye yo comparer matanga ya Edi na papa Bakali vraiment na comparer ba moté yo lobike ngo ya quartier la temba été yango na utu ebisao na bino c'est que Edi pe akufeli Edi pa akufeli tango bi bureau c'est que ba merveille rambo ba oya ba misembele ba oya koye mutu na mort ne lobite que papa rosé quoi et lobi bongo te comprendre que Ken Piana yo omemi na yo zamba na yo sela F victime tina matanga ya Bakali trop de polémique quartier latin et un orchestre organisé bientôt là on a battu baroya sans polémique ça va quartier latin parce que Bakali lobela ba mission nyonso pona ni totanga combat Kofi quartier latin vous comprenez Kofi pourquoi quartier latin tie ba mission nyonso bazala ki matanga ya mutafali batafali ba yeto binengo ngase misango côté fali to mono déjà kenoé donc fali atini to mono déjà kenoé côté fali côté fali pa yakia ya kisndo rappel ba tunaye ba ezan ngo grave te côté Bakali ba biso pe toye na biso non bino bozara batu bozala clair que biso toyo représenter Kofi bo bino mi balé bozala clair parce que bozala clair que biso toyo là pour elenga Congo télévision quartier la thèse mais fais le biso quadra quoi ça peut te représenter ça ça peut te présenter ça parce que officiellement il faut comprendre que yo sala ka zamba ya F victime donc on a mutu biso rabata batu c'est ça la zamba nan non Tracy aida ba ministère tout ya mukili atia la publicité ka ya ministère moko bino bokoma batu faire na Kofi eyebani ya solo nalo na benga tabakale batu mais ce qui fallait pesi mbongo na pour la publicité ne le kabiso donc Kofi afuta rande bino Kofi afuta OK ki bino bo aba mandia
Non. Kofi alobaka biso bafutaka biso ke ba expliquer nga ah OK bobimisi secret. Secret za nini? OK Kofi afutaka bino. Non eyebani yoka afutaka bino. Bino bosala musana bino teke bosala musana po bozwa mbongo. Nalobi boye. Tempe ne ko so comprendre. Mopao afutaka mbongo na lenga Congo TV aba chaîne misusu eza production ya bamba ke bilamba na e. To côté comme so bilamba lobela musique na e. Yo no finga batu pona mutu biso sala ngo te. Yo finga batu te. Obiga dernièrement ministère mora bengi yo. Auti Lyon Ken Piana na la pona to sala émission obi réponse au PCA na boya kinanga olobi na oloba nini siko ba mission yo lobela ba loba nini bana actualité bana ba album mais o e danga ba mission te apport nos anine la culture congolais yo ozana FVT azana nzembo to solanga na yo to solanga na yo est-ce que mission moko na actualité aza la cause azali la cause azali na yolo to arasu na musicien te pas vela et malga bimisana na misente na yolo misara natangela oba misia yolo to na tonton lai abeta wa to na tonton lai to na tonton lai to na Didier la cause mukantonga en tout cas papa botika rodinisa ba misien yen piana oza mama matanga ah papa bakali akufi na moni kombo ya yo arena na monde déjà ne peut pas qu'il était yo arena nani ya muko concert est mort le 27 novembre na moni kombo yo qu'il était bongo yo la deux concerts toi la trois concerts moni kombo ba journaliste ba tsekuna et na bi o qu'il était oh senga toi la trois concerts na Paris yoka Martin toi la trois concerts na Libanda Mboka totanga Fabrigas Maes wa Robeta waze quoi you arena Kofi Olomide Double King le père de King waze quoi pas Weranson par Robeta waze quoi pas Robeta Ferregola Casino Casino de Paris le 7 novembre botika kokosa bato okosa bato na ndenge mais babengisi mission moko beti internet totala ezali beti yango na internet totala beti na internet quelqu'un tango salaka boye musicien pesi date na ye yozokundela ye eza na internet lakisa nombre de billets yo mpe koto yokumisaka na disque d'or balaka biso eza disque d'or ezoya kasi bango mpe concert na bango bakobeta ti bamisien nyonso wana baa bamisien ya congo ken piana yoza DG ya chaîne pozala modèle pozala modèle bamisien kofi baete tomoni manike auti okufela yebisanga fali akomaki wana biso tozalaki fali na matanga manike sule kauka kendaki kotekala fali te mais oui fali aza na poto sule akei sule apesi contribution nani biwa kofi nabenga ye nabenga merveille maraboy pe soki bakali ye awa soki bakali ye awa makambo $10 ya kofi te ya tala makambo ya contribution siko na expliqué tuno prince bakali loba na ye prince bakali azwi mbongo deux fois azwi mbongo ya anniversaire azwi mbongo ya matanga ya ebele double king omelaki namonaki message osanti monta moko bien parmi balider oyo mpenza bayedaka mpenza bato omotala na ndenge fote azalaki kolela papa bango kolela esili ote ezalaki kolela ampiaka ya luka mbongo eza na oloba atiki kolela tomoni moto asalaki yango eza makete aza prophète monene asalaki yango mpe te mpiaka te aza mpiaka te bo bakali aza mpiaka moto arape na kofi tala toki olelisa na bakaliémission nyonso kosala omoni lelo nayebisa yo ken piana oza DG ya fimbu na fimbu en tout cas le concert ya Casino de Paris ezali tia kotia bato na ignorant omoni biloko eyinisaka yo omoni biloko eyinisaka yo à suivre ya koloba te awa azoseka na ye double king te bakali sava wakofi papa na biso ya ye moko te ya ye moko te yo ezolelise ma ya miso ezomona wabima
Oloba. Atindiko, nataki duti mais namoni. Oh musicien ya Congo ya Kabalo wa Kofina. Yo place aux Zozwa mbonga leader na maboko. Tena tuni no yo place aux ala, so yo ofandanga na musalo po bakabela ko pa monsieur. Oteka spo kangela bango. Nga kufeli na papa te na kufeli na mama te. En chinois yeyo. En chinois. Zela te yo zela Hollande héritier lelo po héritier kabelo $100 biso to tambola na héritier ke mama lambele héritier fufu na ngombe toyi bato sotier na ngwata mi po ayam so alia papa seriana yozate na ebe héritier souffrance dans ebisa yo ke mama yibata mbongo ya mama abino ateka ba secret to pe héritier po permettre ke ndeko tangelo bilo moko héritier wana ya bongo na bina ko tangelo lo moko yo lelo yo Ken Piana ofinga innocent to bande compter ofinga ndeni na finga innocent ofinga Ferregola ofinga héritier wata ofinga ero ba na finga héritier na finga héritier nini ofinga eto yebi bo sen na umsana woni simu na finga na finga sen na la na tigala ko finga na finga na tigala ko finga héritier na tigala ko finga héritier te tangela nga émission moko ke olobaka na héritier boy parce que bino de la émission ngai na yo to uti aéroport ko zwa brigade Sarbati Sarbati da misia mboka wata da misia mboka mais yo banda yoka annonce na yo annonce na yo journaliste DG ya Finga na Finga TV ezaki neni héritier yakozongisa banzembo ya batu yakozongisa banzembo ya batu Etiquedenda, 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 na telema na toza awa tai toza awa tai ya mama Nicole Malonga donc aza partout dans le monde. Toza atai ile makambe mama Nicole Malonga telemi wana bima hata sula milaite anabuaka na ngati mama Nicole Malonga makambia ndakumakelo mkusi sa complexe una solinga mezi nyoso linga solinga ekokayo kota papa nebiso Yasika Eye, avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femme, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com et le numéro des contacts 06 05 50 23 18 06 05 50 23 18. Soyez les bienvenus. Bana poto, bana Asie, bana Europe, bana mokili mobimba na memeli bino bonne nouvelle le na Crème Miracle. Crème Miracle est un produit naturel et ça les bongo na soyamba c'est 3 ans. Ça te traite, ça rajeunit la peau et ça embellit ta peau aussi en même temps. Donc on a bongo le 30 juin oyoti le 3 juillet na salon David bana nyonso ya Paris na Saint-Denis tokutani na salon David. Ozu métro et kendara Strasbourg tokutana wana na salon David. Crème Miracle eza na réduction ya kafu il y a 20%. Il y a un problème na yo ya peau, ozana problème ya vitiligo, ozana problème ya non-uniformité du temps, ozana problème ya bouton, ozana problème ya tache noire due à l'hydroquinone, ozana mwana ya albinos, ozana ndeko albinos.
yo oyo nyokomaka na problème ya po oza na bandeko baza na Afrique oza na bandeko baza na Australie oza na bandeko baza na Canada na Belgique na Quepan na Irlande bonne nouvelle eza que tokutana du 30 juin oyo na 3 juillet Cra Miracle eza wana na maman Tina la Fès l'international maman ya Cra Miracle aza na Paris pour na ko servir bino boya na ba problème na bino Cra Miracle éco résoudre ango. Notez bien, c'est la seule crème au monde qui a été fabriquée à base de la bave d'escargot pur. C'est 3 années, ça te traite. Ça rajeunit ta peau et ça embellit ta peau. Tu peux mourir 100 ans, mais toujours jeune et toujours belle grâce à la Cra Miracle de Maman Tina, maman internationale, l'ambassadrice de la paix, la dame du cœur, Maman la Fès, à Bengi Sibino, Boya de partout dans le monde. Notez bien que réduction Ezaya 20%. Maman Tina, la dame du cœur, la femme avec un cœur en or, l'unique et la seule femme, le vrai et l'original. Abengi bino boya ebele balandaka yesu pona mapa biso tolanda Maman Tina pona solution à l'opposition na biso balobi na Cra Miracle ya Maman Tina la Fès yaya bayaka kakaka e. Depuis plus de 4 ans, Maxi Bien-être a non seulement apporté l'harmonie du corps, mais aussi des couples. Aujourd'hui, Maxi Bien-être est reconnu comme la solution idéale pour le maintien du bonheur au sein des couples. Même papa 80 ans, ce que je mélange, à ce qui n'a déjà 25 ans. Oui. J'ai pu récupérer ma jeunesse. Ça m'a sonné de tous les mots. Les alliés produits, où ils ont commis la main. Pour la bateau, nous autres, ils ont fait belle. Maxi Bien-être, alors on fait ça aux forces. Il y a pour petit liquide. Maxi Bien-être peut aussi être utilisé comme une solution indéniable aux problèmes d'hémorroïdes. Ce qu'on met Maxi Bien-être, ce qui coûte maladie dans nzoto, na Maxi Bien-être, il faut soigner yo. Oh, Congo passe, oh, fatigue. Abou bien. Nzoto kolongono. Maxi Bien-être est une solution buvable, très facile et pratique à utiliser. Ouvrez la boîte Maxi Bien-être. À l'intérieur, 6 sachets portant le logo Maxi. Ouvrez le sachet par le bord, versez le contenu du sachet dans un verre d'eau tiède, mélangez avec une cuillère et c'est tout. Alors, ce qu'on met Maxi Bien-être, il y a un monde qui a un mutuka, na minu, na bende balé na minu, na bende train na minu, petit simoki, na yamba avion na minu. Maxi Bien-être, l'harmonie du corps et des couples. C'est là. Bozo mema musala o bien te. Héritier abimisi générique. Générique wana te trouver na kati ya générique ya héritier sika 4 écrits ya brigade abwakango déjà depuis 2016. Siko toloba nani azu biloko muninga. Wana na musala na biso zo permettre toloba vérité te. Tokena nunga. Siko wana eza kofinga. Brigade abwaka ba cri wana déjà na 2016. 4 écrits ya brigade se retrouver na générique ya héritier. Soki na sala yango réclamation wana eza kofinga. Bozo mona place pour confondre. Mais yo papa, na lobi boy, omoni à partir lelo. Biso to bando banga ba miko na bino botie la biso ba poison. Bola ki yango clair dans girango wala itresi ozama sananga. Elengi ya Congo na kolekaka yango jamais. Kaka yo yoka. Kotala déjà ba propos. Lobi boye. Il a biboye. Hier alobaki Martin azandenge musute non masana yo azamasa yo ala petite masana yo monisko yo zaka na amour voter envers bat yo kasiko ken piana tangu yo lobaki biloba loba tango lobaki Martin tango lobaki biloba loba na émission Martin Qui tokei Martin ayebi ke na loba biloba loba te na loba pe vérité pona ko boya kota sujet wana mais oui lelo basarate la o ba kota makambo na loinge sarate la a changé ye ya yeso kumisa faliti akompana yango moni likambo soko zo maîtriser te kokota ngote ya na bisa Martin na lobi Martin na mérité makambo na bango o bien te tokata ya na kota rubrique na bambongo yo kosaki ke biso tozwaki to montaki to cheyo mabe montage salemaki Martin saki misona Martin merci beaucoup merci
Ami Prince Bakali, donc paix à son âme, notre papa Bakali. Voilà, c'est lui-même Bakali, donc merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est vrai Toza Batou, mais Liwa Eza vraiment passé. Donc mes condoléances à toute la famille. Il y a Prince Bakali. Mes condoléances aussi à ma maman, ma papa, au Nyonso Bazalarana Bisso. Donc c'est vrai Toza Batou, mais Liwa Eza passé. L'artiste est musicien de notre pays. L'artiste est journaliste, donc garçon de disque Prince Bakali. Pas Sinamute Maning Bozomona. Donc Mawape Passi Prince Bakali. Prince Bakali. Tozolé la Nassam Kunkoulé nécessaire. Merci beaucoup et à l'artiste et musicien Double King Kofi Olomide pour l'assistance. Merci à Héritier Watanabe. Merci aussi à Tracy Mbelenga Pro. Et pourquoi pas Madame Glody Diasuka, Mama Silo, Mama Di Mama, Mama Chloé. Merci beaucoup. Et merci aussi à tout le monde parce qu'on a reçu beaucoup de soutien par rapport à notre frère Prince Bakali, garçon de disques. Donc voilà. Mais je suis avec notre journaliste aussi, Tania Nima. Tania, ça va? Bonjour Mathieu, bonjour Nabatnes Baolanda Bisso. Mais ce soir, condoléances na Prince Bakali. Autre bungisa papa na ye, eza eloko moko ya facilité, eza vraiment pas si biso to bungisa ba papa to yebi douleur wana ndenge salaka. Nzamba pesa ye makasi. So moi mobala ole la boye, ça veut dire que alors qui passe makasi pour eza dernière demeure na papa qui pema. Donc Fabi Misa o eza ki katina efalela. Donc eloko to esa biso ka pasi biso to yaka ba matango mona musicien ku feli koko to ye. Musicien ku feli mama to ye. Musicien ku feli oleki o to ye. Musicien ya yo ko ya baba Kemal. Musicien ku feli mutu to ye mais to comprendre geste o te. Musicien biso to ku feli biso ba pandinsango. Ba yaka te. Na ebite lo ezaka loko nini. Donc mon avis c'est normal, c'est mamie a coufeli tout le monde a coufeli journaliste à TV a coufeli moi on est bon ya mabiso ya bata YouTube to passe à bango makambo na YouTube maman a biso lo quoi bon nga personne musicien na ayene matanga na ngate kana ya na yo sane nga pe la coufela papa na mona pete na coufela pe bandeko na mona te parce que yo ka funa ya poza nani voilà, je suis là pour tenir biso na tango passe. Ba musicien za te ke biso to soutenir bino so bozana passe. Ça fait trop mal. Bakala lobela ba musicien nyonso. Ata ko tina ta charger na bino de communication to moni ata ko charger communication héritier. To mona ta Francis Dibaya, ça fait du bien. Mais bino so botikali. Net vient jora. Fala za la to za na e. Pour au monde vient jora comme on a Prince Bakali, mais ça fait mal. Voilà, mesdames et messieurs, on est là en direct chez Prince Bakali. Paix à notre papa Bakali. Et respect beaucoup à Nabafan Toubaling Arabiso. Donc, on est là avec notre frère. Et respect beaucoup à Double King Kofi Olomide pour le soutien. Il faut dire quand même la vérité parce que Bato va soutenir, il faut te remercier Bango. Biso toza radio, toza télévision. Mais les artistes et musiciens, acte ya boye, ils ont moi passé. Tolia Kanabino, to travail Kanabino, considération, on dirait Zate, Bakali Azolela. Aucun musicien, à part Oyo Bakomaki, à part Oyo Balala Kinabiso, et nous avons signalé que notre papa Bakali, c'est le papa biologique de Prince Bakali. Papa Zassousouté, paix à son âme. Mesdames et messieurs, on est en direct sur Elenia Congo Télévision. Et pourquoi pas dans la chaîne Tout Oyo Bazota Labisso. Donc merci beaucoup à tout le monde, mesdames et messieurs.
Merci aussi à notre DG qui est Tracy Melenga Pro. Et pourquoi pas la fan tout Batal Arabiso na Elenga Congo. C'était Mathieu Bonché en direct chez Prince Bakali. Paix à son âme, notre papa. Paix à son âme, na papa Nabiso Bakali, Oyatiki Biso. C'est vrai, Toza Batou, mais Liweza Passi. Regardez un peu, mesdames et messieurs. Ken, Tito Keiba Missia Bayete. Missia Yoyebi Kaka. Mais tout à la place matin ezala. Et ça bien. Ba Missia Basu. Bayete mitema mabe. Nga jour na zo matanga neti Prince Bakali ba Missia Boyete. Nako banda ko finga bino na atanga kombo ya moko na beta histoire complète à chaque musicien. Moko Bakali pena na mutema afinga ta musicien moko te na okamwa. Akofinga ezate awa ezama ko popola bango hivi fami ndeni kepe to mona kite fali ya kite ya manike boni boyko sula yake na contribution kitoko merci soki bayete bakofinga ma c'est fini mesdames et messieurs, merci beaucoup à Elenga Congo Télévision et pourquoi pas la bandeko nyonso balanda kibiso. Respect beaucoup à Nadine Ilodi Antibal. Maman la Julia à côté la biso, Azolela na biso. Et je salue Sam Kunku le nécessaire et à aimer Kunku. Excusez, Mama Silo, Mama di Mama et respect beaucoup. Amalela Delonde le champion. Fanny Massaro depuis les États-Unis. Et Nabandeko tout balingaka Mathieu Bonche to la muki tongo to sokoli to ya kolelisa frère na biso. Nzamba sunga biso. À la prochaine, bye. Depuis plus de 4 ans, Maxi Bien-être a non seulement apporté l'harmonie du corps, mais aussi des couples. Aujourd'hui, Maxi Bien-être est reconnu comme la solution idéale pour le maintien du bonheur au sein des couples. Même papa 80 ans, ce que je me l'envoie, à ce qui n'a déjà 25 ans. Oui. J'ai récupéré ma jeunesse. Ça m'a sonné de tous les mots. Ils allaient produire. Oh, ils ont commis la main. Pour la bateau, nous autres, ils ont fait belle. Ah bon? Maxi Bien-être. Alors, on fait ça aux forces. Il y a pour petit liquide. Maxi Bien-être peut aussi être utilisé comme une solution indéniable aux problèmes d'hémorroïdes. Ce qu'on me dit, Maxi Bien-être. Ce qui coûte maladie dans nzoto. Na Maxi Bien-être, c'est pour soigner yo. Oh, Congo passe, oh, fatigue. Abou bien. Maxi Bien-être est une solution buvable, très facile et pratique à utiliser. Ouvrez la boîte Maxi Bien-être. À l'intérieur, 6 sachets portant le logo Maxi. Ouvrez le sachet par le bord, versez le contenu du sachet dans un verre d'eau tiède, mélangez avec une cuillère et c'est tout. Alors, ce qu'on met Maxi Bien-être, il y a un monde qui a un mutuka, na minu, na bende balé na minu, na bende train na minu, petit simoki, na yamba avion na minu. Maxi Bien-être, l'harmonie du corps et des couples.